alobi photo que na montagne ya Carmel bana mosala test en kuna donc ye prophète Elias alaki ye mongo na ba peuple sikoyo ye mobali ya Jezabel azalaki na 450,000 bato. Vous comprenez? Mobali ya Jezabel. Azalaki combien de bato? Azalaki na ba nzambe na 450 prophètes de Baal. Bazalaki ya bato na ye ya ba démon na ye ko. Azalaki na donc 450 prophètes ya Baal o basalaka mabe. Donc makambo nyonso mabe o babebisaki Israël nyonso. Et puis ye Jezabel azalaki na 400 prophète ya ye moko ba o bazaki ko basala kaka donc manipulation tonda bango ko séduire mibali ko sala donc molima pité tonda bango donc makambo nyonso mabe donc o basala ka pembeni na ye donc total ne se pèse combien 850 you know ba before que na montagne ba ko sala test donc photo ko sala test to kene kuna to photo mema dance ngombe bino biso bana nzambe to sana to ngombe na biso wana elali wana bino pe botie ngombe na bino wana elali wana comme ça to kosenga na nzambe you know ngombe yango epela moto vous comprenez bakamatani bango nyonso bakei sikoyo ye Jezabel ya akenda kite oli akende alekwe aboy ko na 400 prophète na ye ya ba diva na wana sikoyo ye mobali na ye na 450 prophète na ye abale bangwana bakei na ye prophète Eli bangwana bakei bakomi na montagne kuna balobi okay botia de ngombe wana batie de ngombe bango sikoyo bato abale ba prophète bale bango babandaki na balobi bino botia de ngombe na bino totala bosenga na nzambe na bino apelisa abelisa ngombe oyo na moto bango babandi loko la prière na bango wana bondela ngombe yango moto esopela kaka te ba comédie moko telekana bino ta mususu ngombe na nzambe na bino so répondre te peut-être aza na pogi aza ya kolala bola nzambe na bino comme ça you know ala muka apelisa la bino ngombe oyo na moto ou bien nzambe na bino aza na voyage bo benga mbanga ya ko résoudre problème na bino bazeli ti balemi na bankutu ye prophète Eli asali ye pe alobi okay boyela ngai mai siko komi tour ya ye prophète nzambe na Israël donc prophète Eli po asaba evre na ye siko prophète Eli abengi alobi boyela ngai mai baye na mai wana atie mai wana et puis asin ngomba la su wana asala suni so ya kina wana susu quelque biloko susu asala bon place on na banza abzaki 12 mabanga ezako retraité 12 tribus ya bana ya Israël be atiaki ya mo place wana et puis ndengo lobi balali singombe na nini na mesa oyo nakala bazalaka ko servir église tabernacle ya Moïse ayibotsa yango awa parce que mwanga nango Israël bakoma ko sakana biloko nzambe bakoma na côté ya Baal de yesiko a reparaki yango yena quelque ba de kosus bazalaka wana bazalaki batika mo muke ya kosala nzambe de place wana batiaki ngombe yango likolo wana batesu bakoni basopi mai ndenge balobaki et puis yo continue na yo place wana mepo tuninga nini yango so batiaki wana mabanga 12 batiaki wana plus ba reparaki mesa oyo na kala bana Israël basansaka sa babebisaka oyo baza ko servir ba communion kolia na mesa ya nzambe altar babenga na français qui est na banza mesa ya ko servir nde wana asalaki wana prophète Eli azui losambo asameli nzambe na ngai nzambe na Moïse nzambe na Jacob nzambe na Abraham nalingi papa olakisa penza nazali mosali na yo nalingi peno olakisa peno ozali nzambe na momoi na sengi ete nkolo osala bikamso na yo awa nalingi opelisa moto awa nde bongo ntango asisaki ka priere nzambe mpe apelisaki moto nene na ye esikaki donc nzambe na Israël agani nzambe na Baale apoli soni esali bango wana tango mobale ya ye nani Jezabel Ahab tango moni bikamso wana lobi oh non fona na moni nzambe na Israël olo azala makasi azala très puissant alors faut na moni oyo bikama onga na moni na miso na ngai donc nzambe oyo donc aza nzambe ya kolanda yango tango akomi na nzongo na ndako akeko yebisa sango pa mwasi na ya mama Jezabel ke moli na oyo nga na moni na miso na ngai nzambe na Israël na bango azali nzambe na puissance tala bikamso nga na moni toto salila yi abi nani ngai lokola ye prophète Eli ayokisi nga soni ayokisi nzambe na ngai soni
alors fona lokisa ye na bomisa ye donc nga na ye tokotika koyokana te donc mama Jezabel neti batomprovoka su makasi koleka nde ayaki su kobom donc kolukisa prophète Eli donc na somme mpe kobomisa susu basali na Nzambe ebele lisusu ebele nde bongo. Merci mama Annie nabanza okay kotanga vraiment makambo oyo elekaki na mukanda ya liboso mais si tu vas dire oh balinga koya ko discuter que bon na Bible to lingo ke mpeza ba verset mais tu vas okende ya presque na mupikonyonso na mukanda ya un roi mama ni makambona utikoloba awangala ko bakisa te sino ke ba prophète ebele ba komi mikolo na ba quartier na biso na balala biso na mangomba na biso koya ko tuna wapi papa na molimo ai bana katate oyeka ka boina mokili ka ba okomi pe ka prophète mais qui prophète on a okole na maboko ya prophète nini ai bana tate awa toza komona ete prophète liboso toza komona mabele oeza Eli même si Abraham abengamaki prophète kasi tokokanga mpe page wana parce que toyebi penza te comment Abraham akoki kobengama na prophète na makambo oyo biso lelo toyebi définition ya un prophète mais Bible elobaki Abraham azalaki prophète tokondimaki azalaki prophète mais en attendant toya nanu kozwa kaka oyo Eli ke ye mutu ya liboso amona na misala ya prophète et puis misala malamu bien sûr bien sûr mais oyo biso ya ntango oyo bizaleli mabe ya bango prophète oyo bizaleli mabe kombo moko bimisi wana alobimaka batata ya molimo eza Obadia n'est-ce pas Obadia yes okoya komona ete Obadia mosali ya Nzambe oyo ayebaki ete papa ne na molimo nani